Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut. Bonjour, bonsoir, bon week-end. Na balandignon soya BBC, bon week-end abino. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Nalobaka toujours, la grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà. Kota aimer partager et pourquoi pas qu'on s'abonne. Ezanga wabino BBC Mpoi TV. Bandeko, je crois titre Nabiso Bomoni, photo ya miniature Nabiso pe Bomoni. Vraiment bandeko zo sala passe hein. Tozaka wana tozo nager na ba artiste Nabiso, lokola bango baza ba star. Hey. C'est-à-dire que non makambo jali. Je crois boyebi déjà c'était depuis hier au Likambango il y a artiste et comédien Nabiso na kombo ya Serge. Moi personnellement na monae minginde et pas ya Dinana je crois oui, mais balobi abima et pas ya sans souci na groupe à sans souci. Voilà, amone na film moko ya Dinana joua ka on dirait zaka PD et le moi bongo. Voilà. Alors bandeko bo aimer bo partager hein kané tolobaka bo aimer bo partager s'il vous plaît et ça vraiment biso bien. Voilà. Et ça dit que non, Serge Oyo, artiste et comédien, Bissonyon Sotoka qui depuis hier que non, a violé Oyaza Leki, Aza Mwana, il y a papa Leki Naye. Abomination. Donc, Mwana, il y a papa Leki Naye. Maintenant, BBC Mpoi TV, on a eu ça l'analyse dans la bandeko. Et il y a des réseaux sociaux ndengenini. Et il y a des réseaux sociaux, kaka famille Naye. Mwana ya papa Leki Naye kaka ndeko ya Serge artiste na biso ne amemi makambo sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce que ngana osala analyse nanga na deux volets. Volet ya liboso ekozala ya artiste et comédien na biso, volet ya mibale ekozala ya famille na ye. Alors là tobandi nanu na ye moko artiste. Pourquoi effet wana? Pourquoi eloko wana? Biso nyonso toyebi babiloko wana esalemaka soki kindoki te maison peut-être okotaki basengi yo ba obligé yo obima peut-être na membre moko ya famille yango bandeko na loba toujours hein diable azane lokote diable azane lokote akokoso apesi yo mais tango azo pesa yo wana ba retomber ezalaka et pas nzambe ezala bongo te. Diable a pesa kana ba condition otolo baka ba courte joie a pesa o mena ba courte joie parce que c'est pas normal. Artiste a kotaki maison to ezaki noki to ezaka esprit mais ce que to zongi na monde ya ba artiste na biso façon bazo évoluer lelo kolanda na ba réalité oyo ekomi lelo monde ngo ndenge ekomi na ba vitesse bandeko soki balobi ke non muto akotaki mezo ezesu ata ya koniete parce que batu bazo précipité batu bazana besoin ya ba bonga na vie noki donc na oyeba te parce que eza normal te famille elobi ke non eza azana bagafe belé asale belé ba bomba. Ce que nazo comprendre te na temps ya ba groupe salongo na hebité hein na hebi vraiment te ou encore ce que za monde ngo lelo ndenge za na ba vitesse de to komi komona ba makambo mususu yango te ozana trop jeune oza peut-être na talent na yo parce que nga na vraiment ngai na tala na mona kaka na ba film mais aza vraiment fan na ye te.
Et lorsque makambo boye ezobima et ça la passe na soni tango balobaka no ba artiste comédien basimbi kisi ba artiste comédien basala basimbaka kisi ba artiste congolais bakina kosokola bango mai soki pas maman nini wana ngana kanisa peut-être tango bato yaka koloba bango tout le monde on dirait que ezaka juste pour na ko salir bango ou encore ce sont juste des idées kande mokili bato mokili bazana ba idée. Mais là eloko oyo il y a artiste ok au violé. Bon Tokyo le baté bon eza viol quelque part parce que donc oye baté abomination kindoki na kindoki parce que za mwana ya ndeko na yo chose grave déplace nga na zolo bakeno à côté qui place au ba conditionner qui ekeno abimaka na mwana ndeko na ye abimaka na mwana famille parce que ba chege bazar na ba ville wana il y a de baba na basi oyo batekaka nzoto. Il pouvait peut-être que négocier ça ba posa na ye na basi wana baza ibele na ba boulevard wana na banani baza na ba paka juma baza bana kutata ba chege pa obenge papa to mona ka to yebi ba histoire ondingi za. Pourquoi akenda ki ata na ngambo wana te soki ezaki vraiment ba posa moko eleka ki ya koleka. C'est par là ezola ki sakeno le monsieur à côté qui na maison à côté qui na place au yebisa ki ka ifo makana ndeko na membre ya famille na ye pour façon pe ba lobby ndenge ba abuka ki mwana ba neko solo na mwana na téléphone boye tu verras que non eza obligation moko boye ba pesa ki ye. Mais les artistes et comédiens ceux qui bo kende nango bongo kitoko te eza ba bisengo moko ya ba courte joie etango sali yango lelo kutu na omona ke non ba artiste et comédien mutu na mutu koma ofongola chaîne na ye lorsque ofongoli chaîne na yo et que ozo sala musala na yo bien nandimi te ke no bato ba otala yo te ba otala yo ocheka kama yele no na makasi na yo courage na yo oko évoluer ba chaîne comme ebele ezate ke no musala ozo sala peut-être na bureau moko boye oboke na ko welela ba titre bato ke na ko welela ba oh chef de bureau oh chef de nini. Juste kaka artiste comédien un simple artiste comédien bozo ki ne kokota na ba maison moko siko nga na zo tuna tango bozo kota okoti na maison wana poko manani po sala nini oza na domination na ba filme ba banda ko benga yo to ndenge nini parce que c'est bizarre. C'est vraiment bizarre pe pasi pe mawa. Biloko mususu komona ka boye peut-être na maison pe akota kite kindoki nde evandi wana. Po kindoki ya mobali pe za facile te kokanga ngo Kindoki ya mwa mobali eza facile te kokanga ba basi ne bakanga bango rapide. Valeur na yo eza wapi na miniti oyo. Eza même pas que non matière eye na soubassement peut-être ya ba ninga na ba collègue na yo ya musala ba artiste comédien le quoi to yebi bango ba tekaka matière. Eye bongo te eye na propre famille na yo et lorsque propre famille na yo ebimi eye koloba parce que balobi ke non ça devient de trop baga faisait belé. Bande ko bo aimer vous partager tout ça la analyse ya koloba et ça li passe soko tali Serge Jango azana no trop jeune ya koloba bon trop jeune c'est trop dur azana no ke non mutu keno azana na makasi ya musala azana nu age azana nu keno ako brosser pe ako gagner vie okende kokota maison o lelo mutu nyonso koma ko fongola chaîne na YouTube bota la grâce luzolo ndenge azokende la chaîne na ye c'est la tête bon na ebité na minute obino nyonso ba artiste bozo su bato ko mela bino mbondo te to se pela peut-être kana musala na bino bozo sala mais personnalité na bino bo moto na bino boza bien te. Bande ko bo aimer bo partager soki to koloba to kende na ngambo ya famille pourquoi ba memi likambo yango na réseaux sociaux est-ce que ba raisonner qui bien parce que oyo abi memi likambo na réseaux sociaux famille nyonso te endimi ke non amema likambo na réseaux sociaux. Moi, je me demande, si qu'aux réseaux sociaux, n'est comment tribunal réseaux sociaux et comment tribunal n'a surtout na kaka parce que la façon on a yoka ki ndeko moi c'est azoloba
O sentir on dirait que non, azandi na tribunal ayeko tika ayeko loba makambu na ye bato ba yoka. Tribunal ekoma na réseaux sociaux monde entier ba yeba na makambu. Maintenant nani ayebisi bino que non na réseaux sociaux ba pesa ka bato solution. Si pas le sous ne ko boma bino sou bien. Famille bato mususu ba sepelité, famille bato mususu ba ndimi ba appuyer ndenge amemi makambu na réseaux sociaux. Siko nga nazo tuna avantage ya oyo bomemi likambu ya likambu o bomemi yango na réseaux sociaux avantage des années. Avantage ya komemela batu lisolo na bino ya ndeko na bino na réseaux sociaux. Avantage o bino bozwi na ngambu na bino eza avantage nini? Ou encore, tant que vous makambu na réseaux sociaux, solution nini bazweli bino na réseaux sociaux na likambu ya Serge. O ya zande kona bino soi-disant a violaki, abimaki na mwana papa leki. Oyo na likambu na réseaux sociaux. O sambwisi kaka ye ndeko na yo wana artiste comédien Serge te. O sambwisi pe kaka famille na bino. Parce que babilo kwa bongo soko bolobi botala bolandela ngo boya ko découvrir que non eza babilo ko moko boye bakoko pe basala yango ekiti na 4e génération zokini bana su ba ressemble de plus babilo ko mususu na famille tant bo mona zo esalemi boye bandeko bozwa ka temps ya kotala ya kolanda na loba toujours source makambo mususu esale makabandeko bino bo comprendre te makambo esale manzoka bakoko ne babandango ekiti zo kita na 4e génération bozo yeba te soki bo telemi na ba prière te sikonga na tourni avantage nini bozwi lorsque bo memi likambo na réseaux sociaux solution nini aux réseaux sociaux epesi bino soki te lelo toko matisa bino na ba miniature siko solution bozwi avantage nini bozwi lorsque bo memi likambo na réseaux sociaux. Bino peut-être okoya omemi likambu na réseaux sociaux kande na mona kinde ko mwasi azoloba na azo kata na ye moko na koloba na zaba preveza tobo ite. Mais c'est to azande ko na za makila na yo, réseaux sociaux baza makila na yo te. Nani ayebisi bino ke no na réseaux sociaux ne ba opesa bino solution. Soki peut okoya peka ko toucher sous personnalité na bino te ou encore ko toucher peut-être famille na bino te. Tango eko exposer likambu wana. Comment na pete ke non oza yanki. Oluki susu peka akoma lisusu na kati ya famille. Bozaki batu moko boye li situation boye bo bengi soki ndeko na bino wana Serge wana. Bo vandisi papa problème nini. Po mutu mususu okyoza razo sala makambo ayebi na yete nzoka esprit. Tangu effet c'est salemi maele zongi. Tangu maele kozonga bozwi bo vandisi mutu bo sololi na mutu. Problème nini? Okota ki biskota kota to ndenge nini? Bo sololi na mutu. Soki akota ki bikota kota te. Soki kindoki, soki esprit, bo sungie na prière. Siko tangu boye ko étaler, boye ko étaler na réseaux sociaux. Est-ce que bozwi siko solution? Parce que oya sali wana, il y a un esprit. Oya sali wana eza esprit abomination. Siko bosungi pe yete. Pour la réputation pe ya bino moko. Parce que yo moko ndeko mwasi wa bima ki wana zolo bakeno baga faisait belé au Serge Sala. Ba makambo eze belé. Oui tobo ite. Mais réseaux sociaux ko ya ko sunga bino te. Réseaux sociaux ko sunga bino te et ko pesa pe bino solution te. Ba o ba ko trouver solution likambo ezaka bino moko famille. Tant que famille mususu te famille na kati na bino batu mususu balwaki ke no bo memango na réseaux sociaux te to solo kaka awa poto nini. Mais lokola fille wana ndeko na ye pe kaka ya Serge soit disant yende muto makasi ya famille ayeko mema makamu na réseaux sociaux. O est-ce que yebi ba retomber okozana? Parfois dans la vie, na éviter façon communauté congolaise tozo sur réseaux sociaux hein. Nga na lobeli nanga nani na lobeli nanga artiste té hein. Ce qui Sergio na lobeli était parce que atangai que non eza mwana nanga
ah na omeme likolo okebi te nazwi ata pétrole na sopeli na tumbi ye mais wana pe kozala solution te solution ezalaka bovandi botunani c'est quoi au juste nini ezosala boye koya kosambwisa ye bosungi ye te parce que tant qu'esprit ane kozala akokontinue kaka toujours akokontinue kaka le mieux à faire eza ya kovanda ya kotuna mutu epi ya koyoluka solution ya kosunga ye soki akoti maison boye bakovandisa ye bosolola na ye amiliaka ye moko nga nayoki kaka pasi façon likambo yango eye na réseaux sociaux soki likambo eyaka ata na réseaux sociaux ya fuite ya ndenge toyebi artiste comédien batekaka matière elingi ozala bien baartiste comédien mpe basimbi mitu ya koyoka ndeko ya ye moko Serge nde abimi na makambo libanda o bango mpe basimbi mitu bazotuna mpo nini asali bongo akoti maison to ndenge nini maison yango ntango okende bapesi obligation wana keno obima na ndeko na yo na musala na bino ya baartiste oyo bozosala mosala eza ta moment ya baproducteur te peut-être moment baproducteur moto okendeke basokoli ata mai mpo producteur amona yo okoti maison peut-être mpo ya osala soki producteur ndenge nini abanda okoti so na bafilme loko bino bolinga bavi moko ya facile balinga babiloko moko boye soki ya ndeni lelo ekoma bachaîne YouTube oyo yo moko pe Serge oki ofongola chaîne na yo ozwi bandeko na yo papa nani tonton oyo wana ti atelemisa afongola chaîne ekala mais là maintenant atelemi pe siko okokende kokota na maison na bachaîne na YouTube babanda kobengisa yo to ndenge nini c'est trop bas yango moni na bandeli bandeko na lobaki na lobi ekoki kozala esprit soki esprit te kindoki okebi te otali pe ta mususu eza eloko moko eza héréditaire na famille bakoko basala likambo oyo okoyeba ndeni bafamille mususu ndenge etekaka bafamille mususu ndenge etekaka famille na miniti oyo bobebiseli ye carrière na miniti oyo est-ce que bakobenge na bafilme sûrement hein? Fort possible bakoki su kobenge na bafilme mais bato bakobanga ye ntango bozwi mpe foto ya mwana bokati mutu bobosani keno boza na famille bobosani keno boza na bavoisin bana quartier ntango yo ozoya koloba babiloko wana nyonso ezaka na bato oyo bakopointe mpe bakoyeba keno eza fille oyo mbala moko mpe akoti susu miniature bien ya elongi est-ce que protéger famille na yo ndeko mwasi ntango oye koetale makambo ya Serge oprotéger famille na yo parce que yo oye peut-être mpo na yo oye mpo na kosalir Serge oyo aza artiste bayebi ye mais obosani keno oye oteki mpe famille na yo. La grande famille aimée, partager, bon week-end à Bino so, et si que Bino, on est ensemble, bon aimer, bon partager, famille Libota, focus toujours, focus, les autres ça, total à 5e épisode Nabiso, il y a film au total na Bellevue TV Bandeko, vraiment film ezo qui kitoko, makasi na poutine de l'écriture, mon livre moi servitude, bon mon livre moi servitude mais du moins ye maye les autres ezana kati ya kolobakeno pourquoi na osala la batu boye na sepeli pe na intervention ya Viviane. Voilà, bon aimer bon partager bandeko tozo solo la kaka. Siko na minute otonga na tali na yoki na okaki pasi na bindeko mwasi. Esprit nini elati po ya koteka ndeko na ye bongo to boyi te likambu o Serge asali bandeko ekoma nango ala in ekoma ala in ekoma nango ala in bakindoki mususu ba famille bidoko mususu za bakindoki ya famille ava pe muto liboso te mabe kaka parce que oye ko étaler ngo na réseaux sociaux en oubliant que non o étaler kaka yete o étaler pe famille na yo. Tokomona pe ba pasteur ba prophète ba yaka ko prophétiser ba to ba ko ya ba bandi pe ko prophétiser les sous famille na bino soki pe papa le ki yango o ya viola ki abimi na mwana na so papa le ki wana pende a kotisa kindo ki ko yeba ndeni bo mo nteke no opesa batu mayele batu bako ba wando raisonner na makamoko bo yango te
La fille n'a pas protégé sa famille. Et dans la bikolo mususu balobaka keno babala naka bon mwana ya cousin soki na mwana ya nani babala naka. Bon, wana eza ngana loba nango eza kindoki encore abomination Aimer partager bandeko et ça li passe na yoki kamabe ya likambo na réseaux sociaux batu baye na likambo na réseaux sociaux famille yango moko boteki ete bomiteki pe bino nyonso bolandela makambo yango pourquoi esali bongo bokoya ko comprendre que non eza kaka likambo moko eza kaka ya famille. Tant que bokoya koyebe koza déjà trop tard bosi bopanzi bosi boteki famille na bino na réseaux sociaux. To solo la bandeko to koya ko betela ndeko mwasi na maboko te ou encore to beketela pe artiste maboko te bandeko eloko nyonso eza na source nango. Parce que yé moko ndeko mwasi ndenge azoloba Serge akota ba maison akota ba nini boye pour la musala na yaki artiste mais c'est dommage ok kokota maison lelo na likamunini ya Belvi TV ya benga yo ya peut-être ya Dinana benga yo ou bien grâce Luzola benga ba bazana ba chaîne ba benga yo or yo moko pe okiko ça la chaîne na yo ou alors nous patient. Alors la grande famille, beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. N'a juste quand on a ça l'analyse en mouquet sur les Kambango. Il fallait na ça tout depuis hier. Tellement na pourquoi on a déjà na prière na pourquoi. Des ça qui nga moi mbutu. Alors beau aimer, beau partager bandeko. Pour nanga famille, fallait pas mettre ma problème na réseaux sociaux. Parce que je ne pense pas que dans la minute on ait famille et même qui problème dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux et puis si bango solution ou encore avantage ni bazu lorsque ba memi di kamuna réseaux sociaux. Si pas peut-être na bango moko peut-être lobby ba la quitter na ba appel. Ni kamususu les Français disent le linge ça se lave en famille. Serge Azamabe asali mabe. Bon vendise bo solo là. Pona nini boy peut-être azana eloko okiko ko loba. Et que ça, ils sont concernés, binonyo sont dans la famille. Hey! Désolé, na ba famille, hein? Ba courage, yango, ata soki neti nga personnellement. Ata ke no eza mwana nanga ba sali bongo. Na yebi ndenge na ko gérer yango. Tangu na koya ko memango na réseaux sociaux na sambusi ka mutu ana sali mwana nga mabete na sambusi pe susu na mwana nanga ba makambo bongo il faut ko garder ngo na famille boye ba ko bongisa na kati ya famille pona minitio na mwana peut-être ba we mwana wana ba viola e pandeko na ye mwana na ba sala e boye mwana na kotika na traumatisme na mutu na ye po bomemi likambo bino bokanisa te ke no bomemi likambo na réseaux sociaux ka pona Serge na fille pe boko bomemi na réseaux sociaux. Bref, c'est au moins ça la grande famille. Bah bon week-end, Nabinonio, c'est si qu'ils ont mis les binos partout dans le monde. On est ensemble, beau aimer, beau partager. Ceux qui doivent nous s'abonner, s'abonner. Alors, bisous, bye bye, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.